Panza sango ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Patrimis. Yannick de Djobour avec Yannick pendant son Congo, Yannick Wenge, Bobite Fatima Mae. C'est votre émission présentée par Yannick Wenge, Motona Kibunzambe, Motona Dodan, votre émission. Ola, 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 ola. Bana Djobour. Panique de Djobour et Télémé sous. Votre langue n'est pas Robeba, pendant son Congo avec Yannick Wenge, émission moi quoi na Djobour. Alors, Yannick Wenge a dit que Boti que la place parce qu'il y a yé pour nous corriger. Babino oh basiti ya mike. Tant que quand c'est le Djobour n'a confirmé yango. On est où? Tika place. Wenge a koti masolo aïe qu'on s'appelle pour monsieur c'est ça le passé et monsieur za moko pendant sango Djobour avec Yannick Wenge botuna ngani azaka moko mbali kitombo la mulai bomangati na mwana ndeko soka aïe Otikatela Yannick Wenge azo douce bomanga to bomanga te Jésus Yannick Wenge tokos na mwana ndeko zo lenga zola bino Bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W Panza Sangoakongo.com. Très heureux pour moi de vous retrouver encore nombreux en train de nous suivre à travers le monde. Vous êtes en train de nous suivre partout où vous êtes, dans la télévision, dans internet, partout où vous êtes en train de nous suivre. Votre humble serviteur Yannick Wenge Motona Kibonzambe Babi Motona Dodan Babi Dodan Nese Kotaki. On a signé déjà Yannick Wenge is back sur le net. Babi petit toi mouké dans zone à Tabango. Alors cette émission c'est votre émission. Une émission de divertissement, l'émission qui vous permet de découvrir des artistes et musiciens, des artistes et comédiens. C'est pour cela aujourd'hui, il y a la carte à foot d'ici. C'est-à-dire il y a la carte à foot d'ici. On nous aura des formations pour la bino. Cette émission, c'est une émission c'est une émission de divertissement. Pour vous, vous savez bien, Yannick Wenge est là pour vous informer partout où vous êtes. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Roveli la star. Donc, ça dit Nakin. Abétant va parcours rebelle, c'est-à-dire les pas Adolphe Dominguez, bêta mais ah wazana la foot ici abéta banzana mais tout le surtout actualité à Kofi Olomide a outé ko bima lobby azan liberté provisoire to bêta na peli solo na cadre à musique babi musique na biso faut qu'il y ait liboso. Je reçois déjà mon invité, il s'agit de Roveli la star. Roveli, bonjour. Bonjour Yannick Wenge. Bonne santé. Santé, tokos net na film na grâce Nzambe. Babi Roveli toujours méchant. T'es méchant, t'es babi moi Nzamba alala na kandate quoi. Merci beaucoup équipe d'union sur la Panza Sango Congo babi monde entier bozaka bino babi étoile d'amour longue jambe babi yo tara yo vraiment dans ces plateformes. Merci mingi na bino tout. Merci beaucoup na blanc babi la bienfait des médias. Merci beaucoup na pression mbote vraiment Chantal Bola sapin de Noël la pression mbote. De la part de Yannick Wenge Motona Kibonzambe, merci beaucoup na Nadine l'angolaise na Bordeaux, la pression mbote de Soussou, la pression mbote na Ogi Champagne na Suisse. Ogi Champagne na Suisse, merci beaucoup Soussou na boss Adrienne Makiadi, babi boss Adrienne Makiadi, la pression de Soussou mbote de la part de Yannick Wenge. Merci beaucoup na Judith Sebo. Na Lyon, la pression de Soussou mbote. Je suis déjà avec mon invité Roveli la star. Roveli. Comment gagner yo bébé na Adolphe Mabé
ezaka nini po bozala na Adolphe boka pe bakri otalama mais pas mo beba na ma yo beba na kana ba tezani te na beba na vete na beba na vete na beba na vete donc et ça qui donc kala trop c'est na beta machine to navigata na ba 10 ans passés ba 10 ans ba 12 ans passés ça qui par rapport il y a parcours musical et puis la carrière na ngai ndesinga ki na leka pe ba vie pour notre formation ou qui c'est ingeza la solide ou esalinga lelo ki na zape moto on a beti na ba planète élégance na beti na ba star esthétique pas César Loboko na beti pas fait na Kolombani wa senga na matete na beti pas fait na Zikoma donc ba parcours le gars mo milai mais pas fait na pe traîner ta bouche mobile ya mama ki kuyenga pour des aider na centre de formation pour tenir ça na blender na so caché wana ya mais kuna babi Adolphe azoko le roi mona vraiment manyoso dans za roi musicien te le roi ndeko le roi petit fort ya palais mais il sala kasu yé pas si babi paraît-il ce qui la coste benga ko bokena iblo mo bon de vena ngai wili e bonza na mikili ya masolo oyo vie azo nga mona na sens que po asepela na caché na ngai na travail na ngai malgré tout que ba siri wana nga mono na miyeba ipena caché te mais face asepela na caché na nga viende apesa ngande nzela pena ite omoni yo pena il faut pena utikala ka ndenge wana lokwa ba juna mbafu na ba caché ya ba animation et puis vena nga DJ la cause muke ntonga vena nga tosi ya palais ya yolo atikala obitela masolo te parce que yekutu don talara yeto benga raé voama talara vena so voama donc yé charisme leke belé quoi donc yekutu opusa nene na ba jab zobo so lana Elisa Salem masolo masana le roi marqué. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Comprenez déjà, je suis avec Ové Laster, Aza animateur, ex-animateur, il y a Adolphe Dominguez, Aza, tous les années en Afrique du Sud. Donc ça, le parcours naï. Parcours naï en Afrique du Sud, les années Ové Laster. Parcours en Afrique du Sud, c'est normal, grâce à Nzambe, malgré tout que Bitumba, moi Nzambe, Bitumba Zang a raté quoi. Malgré tout que Bitumba Zang, mais parcours est normal parce que la minute déjà Nazana deux fois studio, dans 2 fois studio en Afrique du Sud, mais c'est peu faut archiver ça là. Il faut archiver ça dans l'Afrique du Sud et belé balo baba animateur to belé balo bakeo baba chanteur mais bazana ba archiver bakota ta studio tenetima sananga ma gloire Kalombo na Elisa Salem motema Charlène Saf bakota pe studio balela papa Wemba zomona ke mo pena ke ya la tikas ke abeti pam et raté zomona ndé mona ngai na zana 2 fois studio na mboko na zana générique na ngebeta pa Ridi Boyoko pacte na générique na ngai ebetara na Elwana kuna générique nangai donc on a des génériques et puis kuna mais yo cas c'est pas déception au long qui est pas Ridi Boyoko boké pas d'idée chomondé to kaki mais après kuna pesu bokaboni betanga na masolo na sto te masolo ya Ridi Boyoko to zana so normal wana avant disque bima ndé to soki sikoyo yebika mpepeti bampepe muso yera mabe mpepe moi mabe ya kike disque menge bima pas bolongo botiki mona ma ya musique en tout cas sorry pena mona mai bisikoza ata na robeta na orchestre no sauter mais sorry vraiment na acte salama parce que yo modo présenter biso vie quoi modo présenter so vie na wana ke vie wana de la za vie na yo mais quand vie monde panza orchestre azoki biso kité ba petit boya musique à contrat ma solo tala za mboka vitesse to rapport boya te poto na soité to kindaki pe le lobo to perdre le passeport le la mission bonné azaboy na perdre passeport na ngona otana onki ba passeport na basi bazongisa yo bazongisa te ezate passeport ezate na conscience moi ba ebi passeport ezate paraît-il ba beta ou lisusu beaucoup temps ba tindela ba beta yo mystique m'a plein donc on a bêtement le rôle à nyoka Jenny le aquarium mboka na Londres vraiment azaï vraiment déçu makasi pourquoi parce que ko sengara passeport na ndo senga passeport na ndenge ya ba émission boye et ça là qui ba mettre baya na vie na biso de holo niti ya ba ki za correction mais ça là nga passe parce que na ndenge pena to vanda gi na mamutu ya rosa la bongote. Merci beaucoup mais là on est ça équipement yo olongwa et pas orchestre ya génération Petit Jésus. Bon orchestre wana ngala longwa pourquoi parce que nande on s'est retrouvé sur le plan vraiment artistique nagi messien n'imposa caché na ponga moroni n'imposa caché na nga messien na mboko mutu moté a imposé la nga caché vena nga salon bobo 5 étoiles avec ma solo oyo donc na imposa caché na nga moko na souffrir na bundi na tracer chemin de fer ndenge sultani papa chéri moto pamba lobara après na suka film na mona ki oui non s'est retrouvé na bana ba otanga na Congo na otanga sa débana na privé mais na mona ki na zo salaire te nde to yokana masola salaire na tika zo salaire te na mona ki to beta concert mais to s'est retrouvé te na bibi ozaki nde pressé selon contrat na nde bo signaki mikolo commun na te yonde bo weleli ko kende mais Yannick Wenge na pire boule pena na temps normal et longue et ça la plaisir au moment masola côté na to tourner page na niveau beta masola côté na te parce que
ba déception sur la joie na seka nzambe gloire à Dieu pour babi que na circonstance au kuta nango faut comme nzambe zomona donc pour na mpanza côté na to tourner page. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs bien mon beau comprendre que na j'ai émission na biso na animateur to le bamingité est-ce que ça la balle poto extrait c'est-à-dire maman Mimindu ma atala yo ACP là a senti que na mbindi animateur maman Joséphine Mengi na Paris a pas ACP là mon vestele di bolo boka nzambe pe ayo ka moi lengi ko na cadre kaka émission na biso na maison Afro Glora na Bundes ba ta biso siko ba c'est vraiment crime beaucoup ça rozong ça manger quoi bogali bongo ngaslama salangai aïd masolo oyo na mikili Patrick ko était aux États-Unis aïd masolo oyo na ko satamolo mo mike ya muke ya mikolo na obora mikolo na mpanzo yo allez Sidonie 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 na kata Youville eza tata wana sida asana nini sida mama leki sida akomi kokonda sida usa su créer sida su wana bogel nani te na bogel mutu mutu na tai koma mutu na pesi donc eza na pesa ba tu conseil ba ke sida eza na kata jobo et puis na kata Youville donc ça prudente aux gens parce que eza na batu musu bazana on des message pas se protéger et puis c'est bon nini pas se protéger il faut pas y ba ke Sidonie ezali et puis bazana on oh ba mi yebi ko ba panza sida Youville ba mi yebi oh ouais mais c'est ça le roi prophète ngana sakola donc on sakola et puis cri on est aboepé na ndenge ya ministère de santé donc na ndenge pena ki ya OMS pena donc en tout cas manager babisi remonter ma Anto Mangapi na JDT ba ibi masolo ke na rose un peu là après ba luka peu ba sida mais nga sali ki sida pour nous conseiller ba vie ba master ba petite sœur ba vraie chérie tout ba mi batela. Merci beaucoup Roveli. Parlons à présent de l'affaire de Kofi Olomide, tant qu'artiste et musicien. Et ça l'a rendu nini tant que artiste et musicien Kofi Olomide a bêti danser dans un aéroport au Kenya en pleine caméra ils ont filmé. Et ça l'a rendu nini tant que musicien, tant qu'animateur, peu le cas l'orchestre minane. Bon, pour l'angaï et lequel on parce que Zaki pour la première fois, namona Quadra Koraman, levé Kofi Olomide. Agir na ba sorte wana mais et l'on a comprenait que Zaki Kanda ningi vie moi le baki Zaki une seconde de folie Zaki Kanda Azaki ko présenter émission mais à sa grande surprise Zaki bablo mo bo c'est donc il m'a comprenait tout peu mo zoki donc pendant que ça nga passi makasi mais na comprenait pas que petite sœur wana danseuse azo comprendre vite oh nani ya pourquoi parce que ceux qui m'a tapé sur déjà valeur et qui a joué un orchestre naïe, aux autres travailler naïe, aux autres travailler naïe, aux autres travailler pas naïe, à foutre à chaque fin du mois, et puis à faire des places, aux autres voyager naïe. C'est qu'on considère abimission dans le monde entier. Mais comment se fait-il que yo ba memi abimission dans le monde entier, bo sali voyage, aux allez qui y a contrat il y a maman musique, na aéroport mokonzaza wana. Au bandi maman ko ba n'importe quoi biloba lo bandon, et ça manque de maturité. Et là, on a mon qui fuit, on a manque de maturité et puis vers peut-être qu'on maîtrise pour une seconde de folie. Il paraît-il que la vie est Cindy Bloma. Bon, Cindy Bloma. Il faut que ça vienne sur Kofi Olomide de respect. Tu peux ça respect. La minute où tu te tiens à Naït, à part venir à Jibin Pianana ou Rasson, mais il y a un colo là-bas, tu te tiens à venir sur Kofi. Parce que la minute où tu te perds de Papa Wimba, et puis pas sur celle-là, tout le monde. Bolinga wato reporter avion na Kofi babuzo ba pa pamba ke o Cindy boy Cindy za petit mo ya mukie maza star za star déjà na Congo za mutu o Kofi a fouli abimisi ozomona jamais et puis Kofi za marié maman li za na parler botika ba rumeur moi salité ki ote Cindy moi ça Kofi to Cindy wana ya buzoba waza repesa vient respecter il faut to respecter Quadra Koraman parce que aza mukolo na mtu aza do aza pena monument pese ya musique surtout perdre au moins quelque part musique le so kufa na rebeta barumba loye surtout bakanga ki yo wa indeni ça lenga pas si fort na korelu ata ko commenter ta photo mo na Facebook venanga Dr Bob Makanda moninga Gilensika ayi masolo oyo ça lenga pas si makasi Billy Manchumba garçon de disque ayi marambo oyo mon grand frère propre ayi marambo que ça lenga pas si abenga singa bakangi vena no confit abive juste nzambe ça la vers bimalibanda parce que ezala ipasi pour la minzo buvia za na kasho mo teka musique congolaise kufi. Merci beaucoup Roveline qui veut abimi Kofi Olomide mon père mokonzi abimi na prison et salarié ndenge nini take artiste musicien yo kakiango ndenge nini tant ozora une nouvelle wana que non mon père aza suna cachoté aza na liberté provisoire. En tout cas ça l'a un plaisir et puis vraiment
na remercier vraiment justice congolaise na acte basali ki bamoli était vie à rosala humilier dans bon côté il faut bimali banda po ba bandi ba rolandela mambango nga vraiment on aurait plaisir à makasi en tout cas ici via zali ayeba ki petit ne en Afrique du Sud ah bon ça na maman na sengo ya dégâts et puis liberté provisoire wana na ebiki et qu'on peut na liberté totale selon moi tala le bano rolo bela mo pa osiko na ndako na parce que mincho za na résidence na so ko tala osiko le bano rolo banai o go sala bien le bon on ça nani est-ce que Krini était aux musiciens aux animateurs Krini no go sala o quoi o go za message vraiment pas ko faire le mido qui on a ça là pour rappeler non vieux donc vieux faut comprendre que ma petite na ça kin baza ba petite sœur ya kin baza ba petit mo donc vraiment baza na ba désaris ba mesana na biloba loba na bimela mela ba mesana na biswana so na bisala sala donc vrai à comprendre que yaza quadra koramana za mopa o mokonzi mutambongo basona na mutambongo te puis mutambongo loba ne troté et puis mutambongo les za passe pour mona liko fina donc vieille moi ebela la position que ma petite sœur wana vraiment bazo comprendre vite le bina banzele bakoma comme la vitamine bankoma na mbuma yoyo joleleza vya meli vitamine ya koma na mbuma yoyo sekinsa la mela vitamine ya koma na mbuma ale mbuma tondolo wololo mbuma lidame Christian production Wandre kora na komi na posa komona mwane Irene Longa na komi na posa komona mwane Reveli la star kasi na memele nini. Merci beaucoup nasi moi extrait o c'est Pélici Batunyo so c'est Pélici ma c'est le dibo lo bora nza me mauvais na nga kati papa na den et c'est Pélici sou babi ya bo vraiment jamais zala babi boss de boss Adrien Makiadi et ça lève ma kitoko lisusu babi Judith Sebo na Lyon pe ça lève sou elenge wapi merci beaucoup na bino nyonso to nasi bo sentir quoi merci ko fait le vidéo yo tongo ça lève vraiment moi ja merci ko projet na yo Reveille la star na foot ici les années boulozo kendeni nous wapi bozo betendeni l'appelé donc projet normal donc na pesi sous petite sœur na ngai Valérie Lito ex danseuse ya vena soko fait le vidéo petite na Valérie Lito bambote belé pe tozani en Afrique du Sud na pesi sous na petite na Magastar bambote belé oye pe tozani en Afrique du Sud quoi aye azaïsko ex danseuse ya pauvre King Kester qui son âme repose en paix petite na Magastar ya bembe donc projet en Afrique du Sud c'est normal musique qui doit évoluer toujours na minute où naza na parler mais toujours travailler toujours na banamai une école de chant de guerre tozana Magloire Kalombo solution zana tozana ya Jackie et puis do banamai bazana Olivier Kandeye moi zana simana biso na ndinga management na ndinga coaching donc vitesse c'est des salons bobo ça toujours pour équilibrer quoi. Merci beaucoup, bonne guérison à ya Jackie quoi. Dis moi encore moi netika ramen. C'est comme moi ça va brakamin te Yannick Wenge. L'émission Yannick Wenge babi panique de Djobu dans ensemble des até quoi na yambaye. Ma solution que kitoko c'est moi bandu le pesato ba répétition les années. Rappelle nous le toi na le 5 le 5 août na Anda Jack pas venir sur moi Nigeria to betana le 5 oyo école de chant de guerre to zana. Ce banama baye ba comprendre ba zo ba bilo na bango ba lingane ti ba dans la piscine. On va nager yo Boris Moulopoué yenda lela sorolaka Reveli la star nga kilo yamboka ngana lela sima mama ngana longolaka sachet ngana lela sima bakoma ngana longolaka donc so baye bon mon appel siko lela sima longolaka sachet papa revelo lingolo banini vraiment na éviter za TV tenalela sima mama na longola sachet et ça simple pourquoi il m'a blora boy vraiment revenu oh et ça logique de na sima mama so mama kei na longola sachet dasbin na que des sachets poubelle wana parler na que bokango sachet poubelle les années bon et ça bon donc na lela na sima mama so mama kei longola sachet merci beaucoup les propos tenus dans cette émission ça n'engage que ça la terre les propos tenus dans cette émission Panique de Djobu présenté par Yannick Wenge ça n'engage que ça notaire Yannick déjà on a déjà beau comprendre nous sommes arrivés vers la fin de cette émission on a invité battre leur message nous rôle bas battre leur pour révéler la star dans 4 Afrique du Sud ça dit moi j'ai
Jeff Mezali au Roveli la star ma beta na to quoi bato là aussi ko partout na Congo, aux États-Unis partout bato message ne rozo bani message ngai donc vraiment so na bina pour moi ke masa ngai ale malonga na Angola ay masolo OK na minute mpanzi wana kuna na sebo balongo la voix na studio baboyi babite soto longo la disque baby na ebite so ba bimisa disque ngoka mais kuna so ba bimisa disque bo OK kilo mboka mutabwaki mpanzi pa ridi boyo ko so ba bimisa disque bo OK Roveli la star mutabwaki ba ridi ba bo longo la voix baboyi ba longo na nini animateur ne robor lo ngai oh dans la maison de Satan oh c'est qui Roveli yo ka maman là te ba on va sur la maison de Satan te masa nga pas tout chinengu vraiment bisika zalne bien que donc la liberté qui toque pour naé donc on a vu que moi ça normal dans cette vidéo chasseur d'images avec ma solo na Bobo News na Calvin la Queen Bibiche Plasma ba confrère na avec ma solo OK ouais il y a pas si bon on la voit pour vraiment ba kilo on l'équipe makasi. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission. On a habité Dom Nasuka, le bar le Beza, le bar le Bezali, Jimmy Bila ou Vitesse à Djobo, Venanga à Palais, Edi Kamina, les dinosaures, on a beau sanité Harry Di Kaomo, soit on a pour le moment qui faut boire à Batali Bandat, Christian Kitoko l'immortel beau garçon, Prince Kinsala, na Pumbo le Souma Mouké, na Monima Sananga à Palais, Marco Djoule, Tatiana Mukoza, na Boaki, na Moni Susu, un mot pala. Ya Palais, Massananga ya Palais, champion Jerry Kandol, na moni susu Massananga ya Chamberton, ya Tabita Monganza, ya Pembe, ya Tatou. Donc c'est là pour moi susu chéri oiseau c'est pesanga mikolo za Dorcas. Ah susu da chéri. Té, na moi c'était na mariété wa alias, na mariété, donc na mariété. C'est moi c'est pesanga par rapport ya vitesse ya ndanga kini. Puis tu on a pena sur la pena. Mais à l'équipe Valérie Toté na Soukali. Oh. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est-à-dire bato ba se pelisanga quoi. Le bato ba soit makasi yani ki wenge moto la ki bonzambe. La pesi binoka mbote po boy belé. Keba ba jaloux, c'est-à-dire ndenga poto ba jaloux ba koti. So za jaloux yani ki wenge, yeba yani ki wenga za moto na nzambe. Ba jaloux bokeba. Ouais. Il y a bossa la moto. So na bimba bo mo parcours ya soir to nene. Amemanga na butu Jani Mangai original Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo yo Panja sango ya Congo Edino image panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc bisonya so simanango 999 Panja sango ya Congo Edino image Edino image Panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout Panja sango ya Congo Edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source Edino image papa Edino image ye azwaka tina source ata fin fond Panja sango ya Congo babi Edino image obose mokina yo kandi explica bana poto babi Edino image osa ke batatu azala na ndenge nini na ndenge ya mosenge kwa Edino o babi bilo okera beta bilo okera zena beta Edino image tuwana sito yo Panja sango ya Congo babi mosenge binaka mosenge zo mosenge